Bonjour, bonsoir. Ça dépend ya temps na yo esika ezwami yo. Ouais, ezanga wabino BM. Précisément na chaîne Nabiso, la grande découverte TV. Vraiment, lelo na ekosola mokie na babone na biso ya la grande découverte TV. Même yo mtoza abonné. En tout cas, ceux qui ont partagé vidéo oyo na ba opi baza ba abonné na biso te ba koma ba abonné et kosa la biso bien makasi. Sans oublier na pesi mbote na ba bazo soutenir ba émission na biso ba analyse na biso ekende kitoko. Premièrement na pesi mbote na ba membre nyonso mutualité c'est la vie en direct de Luanda. La mutualité c'est la vie. Nazomona président Jido Mabiala mobali ya poche moulayi. Na moni lisusu na pesi lisusu merci et pas Machuda c'est en direct de France les métiers noirs. Na pesi lisusu mbote na papa lekeleke. Dadi lekeleke ba mbote na esikezwami sans oublier Nadine moi ça makasi. On a bossé vraiment bolimbi sanga mbala sima. Donc en général mutualité c'est la vie na Luanda ba mbote na bino ebele pe ba bon weekend na bino. Lelo na ekolobela makambo itali bandeko na biso ba congolais. J'espère que bino nyonso bozana ba téléphone boyebi makambo ezoleka na réseaux sociaux. Biso ninga na memeli bino pe conseil ni na ekopesa na bandeko nanga. Na eli bino lelo lisolo ya Pasteur Mike Kalambai pe ex na ye Peniel Samba. Bino moboye biti papa Mike auti ko beta concert na Dallas. Iko na ngo Peniel atalaki ki aza papa bana nga na kende concert et ko salanga bien. Après avoir ko beta concert na ebisa yo na évité des réseaux sociaux ininganeli donc jamais non na mona makambo abwiti bande konanga likambo libala iza pasi likambo libala iza pasi na moni bino bozoleka bozoloba bozofinga Peniel bozoloba ba n'importe quoi pour na vie na ye. Est-ce que bisika Peniel na papa Mike balinganela ki bino bozalaki te bozo ko encourager bango bakabwana. Peniel akomi na posa azongana na papa bana na ye oya balaye officiellement. Siko bino boleki bozo finga bozo sala ben silti moko siko lobi so bazongani bomonte ke bino boyoka soni bokoka soni mikolo tomba lobaka likambo libala mwasi na mbali bakotaka te bino bokanisi bakosi surtout ke ndenge bana baza na kati soit yo mwana mobali ozofinga Peniel bapesa yo Peniel wana eske okoboya mwana mwasi ozokritike papa Mike bapesa yo Mike okoboya tala botika baje pardon s'il vous plaît bolingo ezebele mais bolingwa solo ezalaka moko bokanga bien bozo pena bakiti bo vanda penza na pesa bino ba exemple na pesa bino exemple ya mission na biso Koffi Olomide boyebisanga basi nyonso Koffi bimana bango nani o Koffi alingi koleka Sindi que ça soit lolenge Sindi azalaki Koffi atalaki yango te bozomona Koffi akutena basi ya ndenge na ndenge depuis abanda musique soki na neni na bosani tito koma lelo na 2023 botalaka basi o Koffi asala na bango ba clip. Est-ce que moi sini ye Koffi azwati na ndako swati moi sini yazo valoriser koleka Sindi le cœur prévenir Koffi ba place nyoso akendaka Sindi atikala ate Sindi azalaka Koffi abota pe voir même na ba danseuse mais Koffi valoriser bangote ye Sindi nae. Cela veut dire à part maman ali aikokuta na bolingolo kwa Sindi atali kutu simata atali pe libosote moi sinae o moteme ezobeteza Sindi le cœur boyebi nini oya kuti na nzoto Sindi boyebi eloko ni esali kaza na Sindi le cœur boyebi te wana ez exemple en tout cas bolimbi sanga entre parenthèses tozongi na ngambo ya
Tous on a une époque à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oa sokola Yesu makolo azaki nani. Azaki mwasi andumba. O Bible ti lelo etikala na Bible. Bande etikala ti lelo etangamaka. Mwasi oa sokola ki Yesu makolo azaki mwasi normal. Tazaki mwasi andumba. Alors pourquoi pas Peniel? Asalaki mabe, azaki envoûté. Asaki marambo ebele na sakanda. Aye quoi, aye liboso na biso nyonso asengi ba pardon. Le pardon c'est une puissance qui libère. Ils sont normal frère Marc, papa Mike a limbisa, ils ont mabete. Papa Mike a ko limbisa ils ont mabete. Aza papa banana ye. Lelo bino bo tinda ba ba kabwana. Boyebe lo nini ye la bana wana. Bana na ba ko ma traumatisé. Modèle papa Mike kalamba lingela ka bana na nanzi makate ke papa Mike azaka laisse na séparation aye na Peniel. Na ebisi bino boza mikolo bino nyoso nde boza wana. Bozo ka exemple. O kabwana mobali yo mwasi yo moko se décide okangi biloko kei. Oko vanda journée mobimba ebisa oko vanda kimete dans une minute okansaka mobali no. Donc soko vandi mukie okanisa. Mais yo moko kangai biloko yo muto boy otika na culpabilité mobali pesika ke atika na culpabilité. Cela veut dire papa Mike kalamba place ça. Soka vandi journée mbakanisa Peniel ata na 1 minute apamba kanisa. Donc botika na bino koloba oh no seke oh Peniel oh Mike olimbisa te lukuta. Oh papa Mike azo senti pona Peniel moi fongola motema la bino izati. Oh pe Peniel azo sentir pona mobali na que ça soit atamboli mabe. Mais Bible anaka ebisi biso. Le pardon c'est une puissance qui libère. Nzambe kutu ye wana na kati ya jardin d'Eden. Adam na Eve basali sumba liembuma. Alakel ba mabe. Mais atalika ba o ba bana nanga. Tikana tinde la bango Yesu Masia. Akufela bango na ekuluzu po baza pardonner. Yango esala ke to koma pe lelo sengi pe pardon sali sumo sengi nzambe pardon nzamba limbisio. Bino bat bozali banda ya mariage ya Mike kalamba na Peniel. Mabe combien bino bosali oyebani te na miso abato. Ya Peniel yango nezo mona na réseaux sociaux. Mutu nyonso amoni o Peniel asali bongo yo ndeko mwasi oyo salaka. Ndeko mobali oyo zo sala. Bomo na kaya papa Mike vaseline bongo oya bino moko. Totika biloko na bandeko. Totika babiloko na botika couple na bango bazongana. Mbala sima behere bango basali bakolinga suko sala ngoti. Vous comprenez? Peniel azaki na ba mauvais conseiller pembe nae. Ndenge mo pe papa Mike. Alors ba douleur wana bango mbande ba osibir na bana na bango. J'espère que vous l'entendez bien. Vous l'entendez bien. Moi, si vous avez papa Mike bala yenda oza parfaite. To mo bali o Peniel bo luka bala yenda oza parfait. To tika babilo ko na bandeko nanga basi pe mibali. To zonga kana makomi. Pasteur Mike akoyeki na libunga mesuka suka. Ba fuka maki devant l'église ba sela ki prière pe nzamba limbisaki. Po aza musena nzambe ndenge mo pe Peniel. Botika mwana mwasa bato azala kimia. Tozan a besoin aza susu traumatisé te tozan a besoin zonga na maboko ya mobali na zonga na maboko ya nzambe. Lokola imoko asengi pardon. Boza penza libanda makambu oyo. Balingana makasi pe basololaka. Place bakuta na bozala ate. Na Yesu chibao ezala ate. Biso ba chrétien chibao ezala ate. Ezala ate. Ils allaient rater. Ils ont perdre temps non pour nous rejoindre téléphone. Au finga Peniel, au finga papa Mike Kalamba, aux ça la perte. Tant balo barabolinga moi sans bal bako tarate. Boko tate botika na son bo pesa conseil. En plus si soit les volontaires nzambe et tanga mai bazonga na bako zonga na. Vraiment merci beaucoup en tout cas. Moi analyse nanga na yaki ko sala pour éclaircir bino yango wana bo s'abonner vraiment na chaîne sur la grande découverte bo osala jamais d'ici. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Tokoyela biso sous tokoyela biso sous ba conseil bien biso tozana na la grande découverte pour na ko sangisa tozakana pour na ko panzate. Merci, bisous, bye.